Famille Libota, boya nanu. Famille Libota de Mama Bellevie. Famille Libota de Poutine de l'écriture. Famille Libota de la patrona. Famille Libota, je sais que toza ebele awa. S'il vous plaît, boya kokota nanu a dossier. Awa likambo a ya koinda awa ya somo bandeko na ngai. Deuxième date e utuko bima. Deuxième date ebimaki depuis lobby. Nayaki te po nazalaki na mwa ba préoccupation. Yango esalaki ke moyen na ya ezate. Kande boyebi nga nalingaka toujours koya soki ba dossier ya sika ezali, soki ba makambo ya sika ezali, ba préoccupation ya lobby nde mobulu somo. Toza na deux dossiers, dossier na biso ya deuxième date oyo eutaki kobima. Dossier na biso mosusu eza dossier ya Rosny Muchopi. Mama na biso asekisaka biso. Batika biso to vanda. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso bolanda mama Inès NM officiel. Je suis sûre et certaine que vous allez bien. En tout cas, de mon côté, Nzambe yalola azobatela, nazali bien angolu ya Nzambe. Je suis sûre et certaine que epai na bino pe boza bien. Soki boza bien, bosalaka na ba commentaire que mama Inès toza bien. Na oyoka moi bien makasi. Bandeko nanga lelo toye ana dossier, toye ana situation, toye ana makambo concernant nanu deuxième date na biso. Ka ndenge biso famille Libota tolelaki epai ya producteur na biso, papa na biso mundele ke toza na besoin batu nyonso ba participer. Alors papa na biso mundele aye ko bimisela biso date mosusu. Date yango eya ko permettre mutu nyonso na ba wapi bazala présent, bazala présente. Eza mwa bongo. En tout cas, la famille, eza nango confirmé. Eza teke non, tokotala, tokomona. Eza nango makamongo, eza nango confirmé. Donc, nandegi to beta déjà lisolo bongo. Deuxième date na biso esi ebimi. Donc, eza ba jour a kolandana. Ekozala peza ba jour a kolandana. Kande boyebi, samedi et vendredi na samedi ekoinda. Ekoinda la famille jourana ekobeba. Kande tolobaka biso boko awa ekobeba. Ezo kende nango pe bien kitoko, wana kutu ezaka na Paris. Toza na Hollande, Bruxelles, na Amérique, États-Unis. La famille, ba place eza ebele. To kende nango ka malembe tina ndenge to okoma. Eza mwa bongo. S'il vous plaît, bandeko nyonso soki okoti sika, veuillez aussi vous abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Na bete la rabino toujours c'était que non, vous informer sur notre devoir. Oui, bien sûr, eza nango devoir na biso. Alors de votre côté plutôt bo essayer ko s'abonner massivement, bo klikaka pe sur ngonga ya notification kandenge toyebi. Yasika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande to beta kalisolo. Awa mituka ne mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara
kitokos. Gers biashara c'est la qualité. Gers biashara bisika masolo ya kitoko. Voilà. La famille eza ya kohinda eza ya kobeba. Lelo toye na dossier ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Muchopi. Tomoni awa ba voice ebini Muchopi lele Muchopi mataki ekitaki. Bon biso famille libota tondimi Muchopi lele kaboui. Aza yaya na biso, aza mama leki na biso, aza tata mwasi na biso, tondimi ekaboui. Azala lele te, aza ya biso. Towangani yete pe tokotikalaka kowanga na yete. Sko tosala nde nini? Boya koyebisa biso, tosala nde nini? Tosala nde nini? Boyebisa biso. Sko tosala nde tobwaka ye libanda. Tobwaka ye na libulu. Tobwaka ye te, aza ya biso. Aza ya famille na biso. Wana bolingi bosala pona koya ko destabiliser spectacle na biso. Esopi bino, esopi penza bino. Makasi. Boya ko bimisa kasi bolumbu. Kande bolumbu ya oya bino ibimaki na poasa. Yango pe boya ko bimisa oyo. Boya ko bimisa bolumbu. Bino penza, boza bato, Ti bokende ko luka chéri ya ralia. Boke penza ko luka ya apesa bino matière. Pona ralia. Bolinga ki boya ko sambwisa ralia sur les réseaux sociaux. Mais simbite. Yango boke ko luka la rose. Boya aya ko sambwisa Rosini Muchopi. Ekoti biso kutu atate. Famille libota. Focus. Silence. Tozala focaliser comme d'habitude. Film na biso ya sike koti to koti kuna toke totali. Makambo na biso ya sike koti to koti kuna toke totali. Babiloko na biso ya kitoko koti to koti kuna toke totali. C'est comme ça. Toza na tan wana te ke non yango wana oya mataki ya kitaki toza na tan wana te. Tozala focaliser. Yango ka eloko na osenga na famille bota. Je sais que na minute oyo bakolinga baya kobimisa ebele. Bakolinga bakende na kolamusa oyo ekufa kala o bakunda kala. Bakolinga bakende kolamusa ngo pour que baya kosambwisa belle vie. Mais kosimba nango te. Ngana lobaka toujours mutu soki aza na lipamboli to aza na pela Nzambe ata soki obundisi ye na ndenge nini. Nzambe comme azalaka souverain. Azaka souverain ozolekisa tana yo pamba. Eza bongo. Nzambe azaka na ye souverain. Souverain penza ya makasi. Tokende nango ka bongo. Ti bomoni lelo belle vie kandi ya mati. Eza par ba propre effort na yete. C'est par la grâce de Dieu. Dieu l'a localisé. Sko batu mosusu bazo koka ko comprendre eloko wana te. Batu mosusu eloko wana ezolekela bango. Bazo koka ko comprendre te que non belle vie aza ya Nzambe. Et puis tant o eza saison ya belle vie. Bo koka ko comprendre te. Bino bolingi kaka parce que belle vie asali boye. Bino pe na maison na bino bo sala boye. Soki bo moni ke na maison na bino bo koka ko sala ngote ale bokomi ko lukela belle vie ba problème. Bokomi ko lukela entourage ya belle vie makambo. Ti bokei bongo mission na bino libala Rosini Muchopi ekufa. Yango penza ba ambition na bino libala ekufa. Libala pe kokufa nango te. Libala ekokufa pe kotikala kokufa nango te. Pour votre information to ya koyebisa bino kaka. Ti makambo wana esalamaki. Oui, c'est vrai makambo wana esalamaki. Est-ce que vous savez que même mobali ya ye moko Rosini Muchopi azalaka informé na dossier oyo. Donc eza dossier moko ya sikate. Pe kotikala kozala dossier ya sikate. Batu nyonso ya maboke bayeba si dossier oyo. Mobali na ye moko po Rosini Muchopi ezalaki ba série oyo na mobali na ye balingaki bakabwana. Donc libala penza ekufa batu o balanda penza belle vie balandaka Muchopi makasi bakoyeba ba série o Muchopi abotaki. Tango Muchopi aboti kobota ya Muchopi ayaki sur les réseaux sociaux ayaki kosala vidéo alobi na pesi belle vie ndoi parce que belle vie asunginga libala na ngai vandi. Soki ezalaki belle vie te libala na ngai lingaki ekufa. Belle vie ayaki ko intervenir na libala Muchopi ba parole ya Muchopi. Alobi belle vie ayaki ko intervenir na libala na nga makasi.
soki belle vie te me libala na ngai ekufa libala ya muchopi elingaki ekufa mwasi nyonso mobali nyonso soki alingi akabwana na mwasi to na mobali na ye ezalaka efe moko ezalaka naturel ezalaka mpenza naturel mutu akendaka neti bongo ekimi na mutu raisonnement ezalaka lisusu bien te omona ata mutu na place ya kolela mutu azokoka te yango bomonaka bato mosusu akomi kosala makambo bisalasala tika kaka na sala shwa eza te ezalaka bongo sikoyo bato mosusu baprofitaka na faiblesse ya baninga soki amoni mutu aza na faiblesse ya bongo ye mpe aye na lombango zela kasi nasunga ye sikoyo na bafaiblesse wana nde bato mosusu bazalaka sikoyo soki amoni nzambe akomi komatisa yo mutu wana sikoyo akomi kobanda kobimisela oyo ya yo akomi kobanda kobimisela bamakambo oyo peut-être bosala na ye kala dans le passé akomi kobimisa yango ni na présent bato ebele bazalaka bongo donc dossier ya muchopi bolamba na bino bolia bolala mpo mobali na ye ayebi dossier oyo belle famille bayebi dossier oyo donc eza kutu ata dossier moko te keno muchopi akoki kovandela yango abanda kolela bolingi bobemelanga libala bolingi bobemiselanga réputation mpo bato ya théâtre nyonso bayeba donc eza dossier moko ya sika te oyo tokoki kobanda kobanga boyela biso badossier ya sika monika badossier ya sika ya mutakala oyo ebimaki ezalaki dossier ya sika ko depuis théâtre ebanda depuis des années toyeba makambo ya maboke totikala komona ata mokolo moko te bomona kena comédienne ye wana babimisi ye mutakala totikala koyoka mpe komona yango te donc na mwana na bino oyo ezalaki mpenza dossier moko ya sika dossier mpenza moko ya sika baye kobimisa mutakala ya comédienne bato oyo baza sense ya koduke na manse mais ye aye mutakala na ye ebimi mutu nyonso ntina bana mike ya 12 ans bamona mutakala na ye mais ya muchopi eza dossier ya sika te eza dossier ya kala et pour votre information toya koyebisa bino bacomédien ebele baza balele bacomédienne ebele soki tolingi tobandaka tokɔta na mozindo tobanda kotanga awa totia bafoto ya balele baza ebele baza pe nabe bato oyo baopesa mutu makasi la rose wana kende obimisa bango nyonso baza balele ti bakenda bafrance wana bazokendaka wana vous pensez quoi soki omoni ka 2 personnes bakomi kokangama epi ya moment donné baye kokabwana basololaka lisusu te bana basi deja botia yango na mutu kende bazalaki mwasi na mobali baboyani donc makambo mpenza ya rosini eza makambo ya sika te biso tokanisaki ke bokoyela biso bamakambo moko badossier moko ya malonga basujet moko ya malonga oyo mpenza ekozangisa famille libota kimia nzoki eza badossier oyo bolamba na bino bolala bolamba na bino bolala tozala na biso focalize na makambo mosusu soki boza na badossier mosusu boyela biso soki bozwi badossier mosusu boyela biso mais soki eza oyo soki eza mpona problème ya balele bofika deja belvike azalaka leli sikoyo oyo nde koya kobwangisa soki ya belvike kutu tobanga te tokontinue na biso kosala mosala na biso tokontinue na biso kolinga belvike nde tolingaka ye ya oyo nde ya muchopi nde koya kobangisa biso ekobangisa biso te ata soki bokoya awa mardi na lele toza ta kuna te o aziza lele toza ta kuna te o davina lele toza kuna te o linda lele toza ta kuna te donc ekobangisaka biso te ekotikala mpe kobangisaka biso te donc bolamba mpenza bolia bolala yango kana koloba otika bato bavanda mosusu tozangaka babiloko mosusu ya koyela nango na bareseau sociaux tozangaka mpenza makambo ya koya kofingela baninga yango nga moko nalobaka mosusu bozangaka mpenza balitiere soki bozangi balitiere boyebisi biso kaka topesi bino matiere po famille libota na bamatiere tozalaka nango ebele famille libota toza na bamatiere mpenza ebele soki tolobi lelo kena toya kopesa balitiere awa ekoyinda ekobeba tokolala awa butu mobimba tozaka na litiere na litiere babiloko mosusu ifo kolobaka eza kaka pasi na communauté na biso eza kaka pasi wana nyonso boya kobebisela muchopi
parce que mutu pe ko sala live pona ko tombola spectacle la belle vie bolamba ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko